congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. En tout cas pour Ndeko Eliezer et ça la mutunyo so passe na kati ya mboko oyo to senga vraiment na gouvernement ata la biso likambo oyo surtout gouverneur na biso oyo to bengi Ngoyika Sanji ata la biso likambo oyo ya Ndeko Eliezer soki ya kolobela ye vraiment alobele moi moke asenga to sengi na ye aza papa bana a comprendre ka wana vraiment azwango na maboko na ye mpote ezwa suka. Siko pona mwana na ye batuti oyo kolobani na famille Ndeko Eliezer o balando siko. Bon en tout cas ezo sala kama wape passer ezo sala biso ya kotala ke mutu oyo azalaka bien na kati ya mboko oyo alobelaka biso nyonso peuple lelo oyo azana ba difficulté ya boye et sala biso passer vraiment gouvernement atala likambo oyo acha ordre na famille bapanzana te parce que baza bato mutu nyonso asala likambo ezala pe na suka nango. Et ça la passe vraiment la montée en Bandeko Balandi Kotala Ndeko Eliezer oyo alobelaka biso alobelaka peuple naye alobelaka babola bakangie siko azana makala vraiment et ça la passe pe lisusu donc les malheurs ne viennent jamais seul moi naye pe lisusu ba aussi ko tout na mutuka depuis mokolo ya jeudi na ba 13h azana hôpital à Saint-Joseph et ça la vraiment passe et ça la passe na mawa Ndeko na biso papa na biso yaya na biso Eliezer population zo senga ba libérer. Bonjour papa. Bonjour. Papa, où est Ndeko Eliezer? Où est le gouvernement congolais nini? Pour na makamande Ndeko Ndeko Eliezer. Atika ya bimisa eti ba ko tipuza sen. Aselo tiens, ba tike ba poser ba tune ba mona vraiment Fabima abima la bien et ça va bien peu. Ba va CP là. Nanazan. Si on a un salaire qui est à côté de prison, c'est un à côté de la prison. Mais tu vas pas savoir si tu as non, mais tu as bien. Je suis venu peut-être bien à Bango et c'est pas bien tout ça bien. Merci beaucoup, merci. En tout cas, et ça la passe to continue toujours na micro balader na biso. Maman Francine Ngembe kuna na Belgique, Kadja la Belle kuna na Belgique, Lido Rajab kuna na Manchester, Clarisse na London. Quand ça pense qu'on a aux États-Unis, donc ils a passé population et les lignes Ndeko Eliezer et c'est une libération il y a Ndeko Eliezer. Tout le monde moko ya ba population moko ya ba kolo quartier ya bandal. Donc to ba combattre les sous donc après c'est la biso non moi moko pour na makambeta ligne Ndeko Eliezer. Bonjour. Ouais, bonjour maman. Papa Ndeko Eliezer aza siko na prison. Mais moi son oiza nini pour na makambo wana. Ouais, toza au courant ya arena et l'autre au sein du gouvernement babi misae azandeko oyo abundelaka biso surtout na niveau ya social. Doza mutu oyo ya lobaki kaka vérité ya famille wana concernant diamant oyo ya les garçons ou mela na zamba oyo azwaki ya 35 carats toyokaki. Il paraîtrait na Belgique batekaki 40 millions. Donc gouvernement elandela no muto ya kufi aza être cher, c'est un Congolais, c'est un patriote. Il faut vraiment libérer les heures. Alors combattant, voilà. Toi qui lisusu pe tomoni na babilili mwana nae asali aksiba tuti mwana nae donc mwana nae aza sikoyo na hôpital ya Saint-Joseph na limité batuta kiyo ko koloba nini pona famille ya Ndeko Eliezer o ba asko na moment moko pire. Donc voilà, nzamba zana ba on ka nous avons basala ki accident à niveau ya limité. Mako azai fracture na loboko nzamba sunga bango Ndeko Eliezer azaka fort biso to asima na to derrière et to baisser les bras on est là toujours to senga na gouvernement où ils a trop d'injustice pour les forts que les faibles babi misae parce que c'est injuste ya okangai voilà. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Merci papa na biso obi Ndeko Eliezer. Ouais na bien très bien moi la ko lopango mwana ko lopango ata siko na prison centrale ya Makala pe loko lisusu ya mawa pe ya pasi mwana naye batutaki ye bana naye batutaki bango moko azwaki choc na colonne vertébrale aza siko na hôpital ya Saint-Joseph oko senga na gouvernement congolais nini bon on a makambo etali Ndeko Eliezer en fait na senga na gouvernement azala un peu une église au milieu du village a tranché ndenge longo bani et non à
pencher ou appeler sa victoire dans quand on a Mabe qui a tika Ndeko Eliezer. En fait Ndeko Eliezer ça est juste Moussala Naye. Ouais, ça est juste Moussala Naye et puis voilà. A subi injustement. Bongo et pas papa Nabiso mais c'est le gouverneur et dit Kasai Ngoïka Sancho Oyo Aza plaignant et pas pour na makambo ya Ndeko Eliezer. Okoki kosenga na nini? Bon, en fait ceux qui ont Sambelaka, alanda moi ma commune n'est longo bani. Oh ya sali et injustice. Jusqu'à quoi jamais qu'on procédé ti na ba niveau ana qui a bloqué Ndeko Eliezer. Alors que Benga c'est un frère a expliqué. Mais asala atika vraiment relâché. Atika c'est pas bien oh ya sali parce que azape na bateau baza simanaye et soit sali bon décevoir peut bateau belé. Atika vraiment. Atika. Merci beaucoup. Oko senga nini pas moi si Ndeko Eliezer o aza sikoyo na problème moko et surmonter ye. Hein? Oko senga ni mobali na ye na prison. Ole ala na makamba mobali na ye na prison bana na ye lisusu. Batuti bango na hôpital. Oko senga nini pas ya moi si wana vraiment pauvre moi si wana. Bon en fait moi c'est Ndeko Eliezer place azali atika la kimia abuka mabolongo lembate asenga mingi pankolo nkolo abundela ye puisque ça justice nkolo za muta justice et asala bien asala justice na yedenge longobani. Et puis pour conclure dans le bas que Ndeko Eliezer alobela rabatu nyonso ba bengara moi na kolo lopango to nyonso ba subir oppression ya yewana pour qu'elle alobela bango. En d'autres termes, lui la voix de sans voix. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, oyebi Ndeko Eliezer? Yebi. Ndeko Eliezer est-ce que place à passer? Bino population bokoyi koloba nini pona Ndeko Eliezer, mais comme etali Ndeko Eliezer. Etake biso ba chauffeur, toi na posa Ndeko Eliezer azali banda. Toi na posa ni makazi. Yene mutalobela biso ba pauvre. Ayebi souci ya peuple congolais, etake journaliste alobela biso. Toi na posa na azali banda. Makamwana etali biso te etali toi posa to mona Ndeko Eliezer libanda et ça la biso bien. Bakarabezo mataka makamama dola bezo mataka to mona lo mo malonga te. Botika biso Ndeko Eliezer libanda toi na posa biso ba chauffeur. Taximen to sengi Ndeko Eliezer azali banda boyo kabiso. Taximen pe bo matisi transport. Tomati nangu tomati te. To zolinga ne kuto tomati po to mo l'état ça le logo mo te biso mo to ninga tomati transport ndenge na biso po ba konjase ko e logo mo te ba konja ba tali mamba transport ba lo be logo te to za posa biso ne tomati transport mais na tomati te carbe za likolo carbe mati 4 fois na ne mobimba mais bouger transport to za Ndeko Eliezer azali banda asuki wana mama. Merci beaucoup papa. Tout le monde papa comédien to poussani ba papa na biso. Bonjour Nabino Nyonso. Bonjour. Mboti. Papa Oui maman Oui Ndeko Eliezer. Oui. Journaliste wana. Sala émission ya bana mboka ya Congo. Oui, tokomi wapi? Wapi? Tosali nini? A voyager? Te bakanga ki ye. Maman tire bakangi. Oui. A violer non. A violé te Aibi te ka musane ya ki journaliste te a seul fait détournement musane ka ya ki journaliste musane ka ya ki journaliste oyo a défenda ki mobola moko lokola bino lokola nga bakangeli ye yango mutekangisi ba journaliste bo afo comment tu t'appelles que ba journaliste bo kangisa ninga na bino journaliste Antura mama isalinga pasi pe mashosana mtima Kotala mutacho bundila babolole ya Congo. Les enfants abandonnés, les enfants veuves, les enfants itiki. Dara buyu kila biso mawa. Dala mulaberi ya biso ba chomeri. Yewan. Utika ye. Ajana ye innocent. Muyaka. Maman, esquive. Na français balobi l'amour, c'est une cycle de Kouringong. L'ami de lui, c'est tout. Moi connais toi, toi connais moi, nous connaissons. Ndeko Eliezer aza ndeko na biso nyonso. Aza congolais autochtone. Autochtone, c'est une verbe autochtonage. Ngai na tanga na suka na uniforme. Je suis
Narata bimaka Kadhafi. Seri nana makadafi. Sanga pansani baluka Kadhafi babo maye. Wana bajuta ni DG. Bande balanya Congo de la télévision bien beaucoup comme on a artiste bango pe basengi na gouvernement congolais ba libérer Ndeko Eliezer. To pour ça ngeto moni sou maman na biso. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman webi Ndeko Eliezer mwana ko lopango bakanga kié. Oko senga ni na gouvernement congolais. Pour Ndeko Eliezer. En tout cas, na sing pour na gouvernement congolais, ba yo ke la biso mawa Ndeko Eliezer alobela biso mingi. Li kambata bonga boza solution à partir à boza solution. To na problème ora lopango na otanga commune te, na otanga pe place en te mais abunda ki lopango wana ezwama ki. En tout cas, biso surtout ba mama to na kanda to na sengote. Pardon gouvernement bo ke la biso mabo ti ke la biso tata wana to na posa na ye. Mwana pe Ndeko Eliezer batuta kié na mutuka. Aza siko na hôpital okoki koloba nini mpona mama oyo pauvre mama mwasi ya Ndeko Eliezer esika azali azolanda yo. En tout cas na sengi kaka bayoka pe susu mawa mpona papa bakangi mwana lisu batuti vraiment ezopesa biso pasi mpona pauvre mama ya ndenge wana. En tout cas bolandela biso kaka likambo wana nyonso na batuti mwana bazola biso solution mpo toza na pasi na motema tozozala na kimia te biso totekala na wenza ya molar wenza ya marché Lumumba etungisaki biso makasi tobai kuta futi otelemela likambo yango mpena gouvernement azwila yango solution. Merci beaucoup maman, que Dieu vous bénisse. Bonjour papa artiste. Oui, bonjour maman. Papa na biso okoki koloba nini mpona makambo ekomeli Ndeko Eliezer? Oui, makambo ekomeli Ndeko Eliezer esala biso pasi po ka ye mutu asala ke tozala na émission komi wa pine to découvrir mambo ebele. Donc esala biso vraiment pasi makasi donc. Nde nazala okokate vraiment. Eliezer batutaki bango na mutuka bala siko na hôpital ya Saint-Joseph. Okoki koloba nini mpona pauvre mama mwasi ya Ndeko Eliezer o aza sikoyo. Donc na ebité ala sikonde ala na mobali na prison to atala bana na hôpital okoki koloba nini mpona consolation pe conseil nyoko pesa mama wana? Oui, conseil na kopesa na mama ya Ndeko Eliezer ezaka que azala forte. Nyonso tu ekomelaka biso bato jamais likambo munene ekomela nyama po nyama ko supporter yango te. Balandelaka makambo malembe akipe na bano baza na hôpital biso moto za toyebi nde tosola na bakonzo baza liboso so Ndeko Eliezer vraiment. Merci beaucoup na maman Francine Ngembe, merci beaucoup na équipe mobimba ya Congo de la télévision. Bilemo boti komona o bandeko population balobi etali bango etali nga na katite. Donc nga na sali toujours musala nanga. En tout cas eza passe vraiment to senga biso ba tunisi to senga kaka na gouvernement congolais et yo kamawa ya Ndeko Eliezer babi misaye donc babi misaye vraiment surtout papa na biso monsieur le gouverneur donc papa na biso ngoyika sanji yoka mawa oza papa tala passe sur ekomeli Ndeko Eliezer pona mwana bana na ye donc yoka mawa vraiment en tout cas beau tracher dossier on a kimia nyonso tout donc Ndeko na biso Eliezer abima azongela musala na en tout cas bolimbisa ye vraiment ngai et pona ngai pe journaliste et puis population to leli et pa na bino bakonzi l'imitation Ndeko Eliezer bobimisaye azongela musala na ye. Merci beaucoup na Clarisse Safi, merci beaucoup na Kaja Labey, merci beaucoup na Blegoland kuna na Suède, merci beaucoup na Kasa Panju kuna na États-Unis, merci beaucoup na ba fan nanga na mona ba message donc ça langa bien. Merci beaucoup na bino nyonso tu bolinga kangai. Donc nzambe apambola bino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. CongoDialogue.com CongoDialogue.com